sakalate so kune ba fille ba congolaise balata ka ba jipote balata ka ba cycliste bandeko ba fille ba congolaise balata ka ba jipote balata ka ba cycliste continue azalaka courir des cyclistes bota potera live o bandeko continue azalaka courir des cyclistes n'est-ce pas azalaka courir des cyclistes mama Roxana lobi ya solo continue wana azako bazako préserver na nzambe na ya betie mwana mushitu kote moko akoma paralysé yango continue abiki mbele mutakala ya continue bege samba na réseaux sociaux mutakala ya continue ingake samba na réseaux sociaux parce que continue c'était un coureur de jupons, il a dragué des gens, il a été avec des gens et lui il a la chance. Tokolo baboko siko yoka mwana na ye abimi kuna grâce Coutinho babi atiki klasi azama yele ka escroquerie kasi ye bapesi l'héritière du trône bango nyonso bangi bakokana na Moïse Mbiye parce que Moïse azawa makambo eza prospère otali charwa ya Moïse o regretter otali ndako Moïse vanda kondire na Miami yango nyonso ba Coutinho nyonso batimbe babite photo pesa kasiko yo bana na biso yango bakomi kozwa grâce akoma neti Moïse Mbiye alors sikoyo ya lobi boye o Joseph Kabila zali mabe parce que papa nanga akotaka na boloko lelo papa nanga akoma boete papa na yo azaka na hygiène de vie ya malamu te azaki pe na ba problème na ye ya ba courir de ya cycliste courir ya cycliste bimileti bato basalaka balata ba cycliste ya basaka ba vélo bon entre guillemets courir de jupons pour bato ba comprendre de courir des cyclistes bokasa ba cycliste o basala ka vélo donc yo lobi que oui pouvoir à Chilombo monika kaneti yo nani ozolela grâce ozolela que oui Chilombo za kutu mieux tu aurais préféré que ton papa soit incarcéré à l'époque de Chilombo mais yeba que oui eza na époque à Chilombo bato bakufa na Nyembes bakanga Cheribe okende bakanga ye Nyembes baboma nani moi je ne sais pas les filles. Ceux qui posent à la politique, allez creuser les choses et ne peut jamais comparer malheur ya oyo na oyo. C'est mal. Kabila salama be na kati ya mboka wana ya Congo. Kabila salama be makasi. Papa oyo babenga kaye oyo ya comment il s'appelait encore? Bo pesa nga kombo papa oyo basaki procès moko to comprendre te balobi Kabila salaki en tout cas mboko oyo te na ebite so mboko ekobonga. Yango ya moko penzanga na lingaka mboka ngo disparaître volcan ebeta kuna na est ebeti batu nyoso bazindi ba mino bazotobola ba mabulu ebele bazotolumbola na Katanga kuna yango pe ezindisi bango na kati bango baziki bao bakozinda na Kasai kuna na ebite so ya kosala nini epidémie moko boya ya banzala soki ya basoso ya basoso eyeko boma te jijiani te ata jijiani pe d'ailleurs yeko boma ba congolais nyonso mai oya Kisangani engloutir bato ya Kisangani bato soki bazala kote ni bato ba Congo pe mai wana ya océan ezindisa bango na kati bakende kozika Congo nyonso disparaître parce que soki to vandi to bandi kotala penza makambo Congo oyo on ne va pas s'en sortir avec les bas sentiments, on ne va pas s'en sortir avec cette malhonnêteté intellectuelle, on ne peut pas s'en sortir, il faut que les gens s'en sortent quand même. Il faut que la vérité reste vérité. Il faut que les gens soient punis. Talas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est en prison, entre guillemets. Nabakambo Salaki wala juste après. Hollande Aleki. Oyo Moussou Azana, deuxième mandat nae. Sarkozy, continuité à justice ezali. Mboka Oyo ezanga justice. Mboka Moko eko bongate. Mboka o ezangi justice na continuité ya ba criminel nyonso baza kotambola soki pouvoir e sauter pouvoir ekoya e bosani makambu nyonso babandi kokende bango pe baluki ba victime na bango soki pouvoir ekei ba bosani makambu nyonso mboka ekotambola boyete on ne peut pas s'en sortir comme ça quand même mboka ezalaka na continuité mboka il faut ezala na continuité à justice surtout continuité à ba projet soki bobandi balabala awa ata ba o ba sauter ba voter bango te ba o ba ye parce que budget si ezalaki continuité ba benga ngo ba faire courante wana il faut makambo wana ekende ko continuer jusqu'à ce que boko se passer dans kati ya boko passa bosala ba passation ya ba pouvoir batu ba yebi que dossier ya balabala oyo to sala ki 5 km etikali 20 km il faut to sala ngo comment siko na mboka oyo bino ozo kende ko lukela Joseph Kabila moko boye ba kitaka ye kaka verbalement et pas ya Chilombo
Chilomba lobi ko fouiner dans les passés que ça soit le mort à l'est bato ba kufa la ba makobola bato ba kufa ka bo chebea merci eza chebea nazaki koluka n'est-ce pas bilo bo grâce Coutinho zo koloba o bo yo yebite ke bana chebea ba kenda Canada na mbalakata kutu bango bazwa chance ba kenda na mbalakata na kana yo yebi bana ya Arma Tungulu basala côté nini. Donc ne comparez jamais, le mal reste mal. Surtout ceux qui bosimba ka Bible. Le mal reste mal. Ba Congolais bazo ebate que le mal reste mal. Bango bazaka ka ko comparer. Oh papa na yo wana courir des jipons. Oh yo ya lokuta za ko la télévision ba veste moko boya milai neti ba jipe toza ko comprendre ngote. Papa wana bebisa batu bango nde ba yiba ba mbongo batu ba asphyxia ba famille ba bebisa mitu ya batu nde papa na zo ko yebisa biso yo grâce Coutinho. Hein? Grâce Coutinho papa na yo wana zanga tina wana ezaka na Congo nde bakoloba kaza Coutinho boye bisa biso Coutinho ngwaza formation et aza la formation nini a défendre thèse na ye côté nini aza muto mayele côté nini bato ba brutisa ba peuple oyo ba pasteur nde wala bozoko yebisa biso papa na papa na yo batu nyonso ezala papa na bango ezali boma ezala papa na bango asala te ya chômeur ezala ba lingaka ba papa na bango ko yebisa biso boye te ke o papa na yo osali pe tweet ozata na sonité oyebi masolo te yo ba formata yo poza muyibi na kati église grâce Coutinho yo ba formata yo batu baza awa te mama nani mama modo tinda nga photo a grâce to na miniature grâce Coutinho tinda biso photo na epo na che kota koti na Chilombo soki bokomi kaka ba congolais baza mayele te soki bakomi kaka ko fréquenter bakangi photo na président on a komi malamu likolo kaka ya photo likolo kaka ya photo papa na yo wana so zala envie parce que ça en France. Hein? Papa na yo wana Coutinho so kaza envie. Neti Chilomba komi na pouvoir. Bozonga na papa ngo so ka ko umela lisusu. Bozonga na papa ngo bozonga kuna. So ka bokangi photo na président bokomi kolobela e. Mais c'est quoi votre problème? Même la jeunesse qu'on dit que oui la jeunesse elle doit être vigilante. La jeunesse elle doit ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Hein? Même la jeunesse là, on dit que oui, la jeunesse, oh, bango bazabana, oh, yamike, moi, wana zana 30 ans, non, non, kokisi 30 ans, mais aza, a koti na kati ya muyibi, koti tina ADN, tina cerveau. Hein? Mais le Congo est mal barré, les amis. Le Congolais est mal barré. Le Congo est mal barré. Même la jeunesse, oyo batangi na poto. Oyo baza, il faut bazala net na mutu na bango. Bazala na clairvoyance. Po batangi na ba chaise ya kitoko. Babeta bango fimbo te na moni vidéo moko ezo circuler. Bazo beta professeur, azo beta bana fimbo. Na kanda po bafuta re malamu te. Bo kasi fimbo professeur azo beta bana wana. Eza ya pamba. Azo na mukatongo. Azo ya kuna liete. Azo ya kuna bana ne bazo bela. Salaire malonga te. Ah, comment il se venger sur les enfants? Oh, ils ont matinée politique. Professeur a comme il chicoté bana tala fimbo au milieu des coups. Wapi directeur na minute wana, wapi ba collègue mususu, ba tu bazo filmer ba congolais bazo filmer. Tala mboka lolenge boy. Tala mboka ya lolenge. Hein? Professeur azo utalanda kuna ye bana ne baliete bana ne baza maladi moi sina azala zemi azala bisika ye akokendete n'est-ce pas azala bisika akokendete hein aye na cour bana wala basali kaka soki nini azui tala fimbo ya munene akomi kosala vengeance sur les enfants parce que lui n'est pas bien ba ovandise malamu te. Lui n'est pas bien assis. Lui n'est pas bien loti. A comme ko beta bana na kanda ke nga nazo ko pesa bino cours, bazo futa ngai te, bana nanga bazala nzala, bana nanga bazala pesa ko se soigner te, na minito lelo depuis na ye a ko pesa bino cours, bo tchanga makelele te, kanda wana badi ko beta bana fimbo. Beba Congolais bazo ko assister na makambo wana en plein cours batu bazo filmer, professeur azo chicoter bana. Tala ko chicoter bana bande ko ngai ata bino moko.
tala mboka lolenge boye. Est-ce que mboka we il faut y vivre? Mboka we il faut pas y vivre. Parce que ma belle qui makasi. O Sodoma te oyo nzambe na bino abomaka yango te. Hein? Mwana oyo, mwana kutino. Na moni ba mama mikolo balandaka mwana oyo. C'est bon que ce qu'on sali slogan de bongisi slogan. Ce qu'on sali sauvons le Congo, ya sauvé Congo côté ni la bebisi mitu ya batu. Hein? A bebisi mutu ya batu, papa na ya sali slogan. Donc bino bo vivaka na ba slogan. Action nini ya salaki. Oyo penza ke oui, peuple na ye batie na boloko. Omoni siko place ango bino bozaka mayele te. Asali slogan kutino, oui, sauvons le Congo. Congo est sauvane. Ya moko bakangi ye, aza soi-disant leader. Mais ce qui église na ya alakisa ki bango patriotisme, alakisi bango révolte. Église elingake bima, kabilanga boma église mobimba kutino. Mais église ango bakangi chef na bino bino bovandi bokamati ba kolo na bino bozongisi yango na sima. Parce que baza ba abruti. Nga soki leader na nga bakangi ye la kobima libanda. Na kokende kotale makuna na lobi bo. Ye alobi to sauver le Congo ezalaki mouvement. Ye alobi ka sauvons le Congo. Après batongo ba sauver le Congo na kovanda na kati ya kiti bazo loba makambo ya Israël. Yo pozo loba makambo ya buzoba awa bimisa ki slogan. Siko ba slogan le peuple d'abord et pesi biso biloko akolia. Est-ce que peuple aza liboso? Comment est-ce que peuple ngo ko vivre ka na ba slogan? Yango tozolo balabino mayele ezate mboka ane faut disparaître à la limite hein? Comme ça batunyo so bazanga ngo comme ça makambo ngo ya mukile sila parce que Congo ane so memela batu ba problème ebele hein mine de rien. Donc slogan yango asala ki ka sauvons le Congo siko ya sauver ki le Congo église ne moko ko keta ko sauver yete parce que yemoko après chaque église wala tezala ki ka se faire remarquer kabila kabati abi abo yo ngyo soge Congo allez kota kuna kota tellement que c'est là qui bala batu libanda kuna ke ko sala AVC na ye kuna allez likolo pe ya ba surpoids na ba choko wana kutino pakolaka hein donc lobi ka sauvons le Congo bino bolobi ke oui voilà slogan hein donc lobi ka sauvons le Congo a commis héros mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais sauvons le Congo là. Pourquoi est-ce que ma peuple wana ya église à l'obaki pendabo? Parce que les choses ne sont pas faites. Ces gens ici, ce sont des gens oh soy ba bengani bango ba pesi bango ba mbongo te ba comme ko sala chantage. Tomoni ba mukuna awa. Bazaki kolia na kabila, kolala la kabila ko va ba koma ba tumoko bo. Et pour vous le peuple congolais, vous croyez encore avec ces gens là? Vous êtes encore dans ces débilités là-bas, vous êtes encore dedans. Batumoko boyazo kosa makambo alobi ka sauvons le Congo po kanisa ki yo akocha kabila pression kabila lobi ale leka kuna ale boloko bache boloko ye muto aliboso kabila kangaki bakangaki batu ebeleti bakangaka batu ebele siko église na ye soki bazaki penza na église ya vision il fallait pas bimati il fallait pas bima bakende ko siéger bakende ko tele mabalo ba baby sauvons le Congo basi ba pesi bino ndakisa basi ba pesi bino directive soki directive hein. En tout cas, mboka oyo, il faut y disparaître. Peut-être, nde batu bakovanda kimia na mukili. Et comme kaka, oh ba vandisi kuna, ba pinir boye, ba pinir boy. Tala, namoni ba anglais ba suspendre coopération militaire na Rwanda. Les amis ba anglais kaga madama ki bango mbongo ba ya banani oyo ya ba réfugié. Kagame aliaki mbongo ya ba réfugié. Mbongo ba réfugié il fallait sous-traiter bango na Rwanda parce que batu batelemeli makambo wana ba réfugié na bakenda te Kagame basi ba pesa ke ba million wana Kagame alingi kozongisa te yango wana ba anglais ba koti rando pe bakasi ba anglais bazala posa bino bobonga bakazala posa penza Chilombo avanda wana atoka po batile politique oyo bino bokasi penza ba anglais baza pour Chilombo ba anglais ba ke kokota kaka da maladie comment ba benga kango amiral ezaka maladie opportuniste alobi ya azwaki biso soki combien de millions wana ba réfugié ba kenda te azongisa pe mbongo wana te ale biso pe tokati kaka tozoluka eza diplomatie tozoluka kaka kishiki ni kwale lipate sababu genre o tuta na libakolo bana koya kipona libaku nzoka ndio zaki na mutu anzala falo koya depuis kala na swahili balobaka kishiki unikwale nipate sababu nde wala ba anglais ba trouver na kati ya makambo oyo parce que Kagame dama bango bongo na bango ya ba sous-traitance ya ba réfugié o ba kenda te ba mama mikolo balandaka mwana mwasi oyo mwana oyo
bana oyo ya mike bandeko na ngai ata soko ozalaka mutu ya kabila ozalaka mutu ya fachi ozalaka soki mutu ya nanga oza soki mutu ya nini faut tolakisa bana na biso intégrité na dignité parce que toza déjà awa na poto surtout biso tovandi na diaspora awa biso tovandi na bapoto awa en tout cas nayebi te bana na biso bakosaka penza te bakosaka babiloko moko ya lokuta ezanga mutu na makolo genre oyebisi non tu vas manger le dessert après ya lingi aliaka siko alingi adefie yo eza kaka bazo luka personnalité mais kokosa penza neti bana oyo bakutino oyo ekomi grave donc bana moko baya na poto batangi na mwa poto baza kaka na esprit ya lokuta parce que déjà bazo concevoir bango na lokuta bana oyo papa na bango na mama na bango ba concevoir bango na lokuta balakisa bango ke baza ba reine ba princesse ya lokuta baza na tronité baza na terité baza kaka bato baza ka l'église na bango na bibwele na bango o ba memaka kuna na kati église hein mwana kutino maître Blacos kasi naza eneuse yo yebaka te ke naza na eneuse il faut naza na en bino nde boza ba ene te eza problème na bino nga naza na ngai eneuse yo yebaka te depuis kala bobatizaka nazaka eneuse siko lelo yo soko olobi nde esali nini botika ye nanu ye naza eneuse makasi siko okonfirma ngo lelo olobi na nga eneuse bo changer na kombo na nga ekoma kaka eneuse parce que makambo tozoloba awa eza ya eneuse hein bala o baboti bango na lokuta bazo concevoir bango ba concevoir bango na lokuta bakosi bango ke bazalaka ba roi na ba reine na ba princesse na ba bibwele na bango ba memaka bango ba muto na bango na kati église nde yesi ko akomi prophétesse n'est-ce pas akomi mama prophétesse akomi koloba makambo akanyi photo na Chilombo akomi koyebisa biso vaut mieux Chilombo ke Kabila les deux font pareil les deux sont même chose vous ne pouvez pas minimiser la souffrance des uns et commencer à valoriser la parce que la minute où papa na peut-être azwa kaka tengu mais yo yebi bana chiribe na minute où bazole la Chilombo bana ya nani ya juge yani bazole la Chilombo te bana oyo ya nani ya Justin Kaimbi bazole la Chilombo te hein Chilombo boma Justin Kaimbi azui mwasi de na mama bokilo bango nyoso che bango na boloko panda soki combien bakoseli bango makambo bakoseli bango makambo bayebi même pas comment batange kendaka bayebi même pas hein ne mwana sema kufa ki maladie te bachaka ira boloko bakenda ko na scène pepe babiaza mayele te nzoka nde papa wana zaka mayele o nyonso tu wana biso tokoloba te botika biso makelele mwana oyo aza formaté ya lokuta depuis babota ye papa na ye ekokopa de ke oyo nde penza akobuka lokuta kitoko nde papa na ye ache kuna hein papa na ye ache kuna abanda kokosa azape na zako yako ba congolais babota yo na complexe ya infériorité congolais soki nazomona ba mama mikolo nazomona ba yaya nazomona batu bazolanda mwana oyo mwana akoloba na weli kwa muni azana expérience ya vite elle a été nourrie bercée par bakambo ya lokuta n'est-ce pas papa ebongo soki na tula etali yo moni koko chomba te abali aza déjà na 60 hein nga naza musika donc soki na tuli eza problème na ngai biso tozoba makambo mboko zo yebisanga makambo ko tula awa ozo ba bien te za ozo peser te oza solo dégage toza matinée politique mwana oyo batikala ko lakise ni ba valeur ni quoi que ce soit eloko moko te aye kokosa bino azoko mema bino po akangi photo na Chilombo bokomi kolanda ye n'est-ce pas bokomi kolanda ye mwana moko azana lokuta ya kobotama bakolise na mbongo ya lokuta bakolise na mbongo ya escroquerie donc ye moko mama na ye ala kisi suso escroquerie po mama na ye za escroc munene mama na ye n'est-ce pas tala ba mususu otika bino Congolais bopesa kanga mawa makasi bopesa kanga mawa natali bino na lobi Chilombo koma na pouvoir kaka kombo papa na Etienne bokome Tshisekedi Mike babdadi bemba koma ka ministre un prisonnier là-bas qui est recherché là-bas wala bolobi pa pepa sa olona
oh Moïse Biye papa Biye nani komple nani papa wana kufa wana soki papa Biye wana soki Gabriel soki nani Emmanuel Emmanuel Biye mwana na ye papa mama yo poza na kompo yo poza kaka congolais yo pe okoza la mutu pourquoi si koza ka complexé na ba kombo ba papa ya batu donc ba congolais bele bazaka na ba famille na bango balingaka papa na bango te po ayebana te balingaka ba milingaka kombo na bango te bali envisage ka Sonia Pembe Didi Store kutu papa na ya lingi te na kombo na kutu alingaka ngote Didi Store kutu kombo papa na ya lingaka ngote malgré kombo papa na mema ebisika zali wana azoko kendela longola ngo ne m'associer pas kaka Didi Store ndaza alingaka papa na yete mais siko bino boza wana bo envia ka ozala ta na place ya Didi Store ozala ta na place ya oyo soki Grâce Coutinho nazala ta Moïse Mbiye ngai nga nazala ta soki nani wana nazala ta Christian Tshisekedi Congolais. Bopesa kamawa. Bopesa kamawa makasi. So natali ba Congolais na regretter na bi peuple ndenge nini oyo. Bato ndenge nini oyo. Bavanda kaka boy babadi kokumisa kaka bakombo batu. Ole bakumisa mboka na bango kokumisa teke mboka je suis riche obi mboka nini toza ba pauvre boye. Bolobi na biso toza ba riche boye. Et tout ça toza ka ba pauvre boye. Nde biloko ifo bolobaka. Bobunde na mabele po bozo ata ba bénéfice na bino ba gain de cause. Bache na bino ba assistant social, bache na bino ba psychologue, bache na bino boy, bino bovandi kaka tika mwana ya batu. Mwana oya yake ko makambo ya politique ndenge nini. Elo ba makambo na ya kipama prophétesse possible mwana na ke ko tanga kombo na akoti politique to ko chena minya. Akoti politique ake ko comparer Kabila na Tshisekedi. Biso tozobo na Tshisekedi kutunde Kabila po azwa biloko wana il fallait asa la manœuvre. Chilombo zozo mbongo na biso na banka ke allez mama na yake bo pesa nga $1 milliard pona nani soki pension ya mobali na ngai ba pesi mais entre temps batu basala na ba onatra basala na ba soki ba sotraz basala biloko ba enseignant bakenda kuzwa mbongo moko boya muke kuna soki na INSS bambongo moko ya ba 5000 ba veuve bazoka ba 5000 mais maman Martha uti kozwa tala ba million biso tolo bate parce que et tout ça mwana akoti politique mwana akoti politique neti akoti politique il faut to ya chocha na minya sinon so kazaka mama makamuna ya babonzambe wala ngana yebike banzamba ngo ba existaka te eza buzoba na kokota bakamwana te mwana oyo akoti politique il faut to koyebisa mwana okozika parce que chilombo makolode za na nzela ya Yesu tozela papa la bilo apresha biso ke makolo nzambe eza na nzela tongona ngotebe tozomona nanga makolo eza na nzela nanga makolo eza na nzela vanda kimia na yebisaka Didi Store na lobi Didi kanga ino ange na yebisaka Didi batu boy ko yebisaka osa yebisaka kanga ino ange aza mwana na yo lelo oyo botala Didi Store atikala kaka na nzoto nzoto kala te tokoyemba nzoto ekoyekisi ngai so nina pesi yo bilamba nyonso nzoto okei na yo n'est-ce pas tozopekisa makamu mwana tika papa la bilo apresha biso ye makolo eza na nzela tomoni Yesu te makolo eza na nzela ya nanga nde eza na nzela alors tais-toi tu ne connais pas les choses tu ne vas pas venir baka par cas biso tolobaka makambu ya ba milliers ya ba congolais les millions de congolais ba massacre ya makobola biso tolobaka ba massacre ya bakamwe na sapu biso tolobaka ba fausse commune ya ba maluku biso tolobelaka makambu oyo ya motuya ya minene mais makambu kaka ya Coutinho wana na yo papa na yo c'est normal ya ko défendre mais ko défendre eboete tika mwana vanda kimia ngai nazalaka avant-gardiste ngai nalobaka makambu ya solo mwana vanda kimia mwana vanda kimia Grâce vanda kimia kende ko aider papa na ona ba kiné moi ba promenade apesaka yo ba stratégie comment embrigader les Congolais, comment abîmer la tête des Congolais et tout ça c'est ça votre travail, c'est génération à génération makamuna bino akibunzambe c'est tout
Koya koyebisa biso te po okangi photo na Chilombo komi livre oke kopesa Chilombo. Chilombo atangi yango te po atangaka na ete. Chilombo atalaka na ye ba TikTok, atalaka ne babakambu oya boya buzoba yango mboka ezaki kokende, ya zo comprendre te ke mboka eza kokende, armée azo kosala eloko te, Chilombo atangaka te, akotanga nini kuna na kati. Yoka esi Chilombo penza za la maîtrise, penza ya kotanga livre za la concentration. Ah, Chilombo ye moko akomi soi-disant. Chilombo toza batine politique. Chilombo akomi livre awa, bakomeli livre pa ya nègre moko boye, babenga muto akomelaka mutu livre babenga ke nègre. Bakomeli livre pa ya nègre, Chilombo ayebi même pas ba passage. Ye moko ole akende kosala ba autographe a expliquer ba mema la TV5, alo ba livre na ya koma tomona. Pour biso tonganga ka papa Etienne a comment ta livre te encore ngai. Papa Etienne a comment ta livre mon côté. Papa Etienne ya dessiné ata dessiné croquis à pamba ke batu ba ke de ko mona ke oui croquis olingi ko loba nini peut-être un trésor moko boeza côté boye solution moko papa Etienne ata croquis à pamba tika ko dessiné te. C'est ko Chilombo, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas Chilombo? Chilombo a commis livre, ba commis les livres pas nègre na ye moko boye, nègre ye moko aye susu ko présenter livre ngo. Est-ce que boyo ke la kango li susu ke Chilombo livre na ya komaki yango oyo. Abimi docteur kaka Kauzas, abimi docteur Kausa. Abimi docteur Kausa abosa la kutuna toji place a chango. E boko livre ngo pesi. Akotanga ngo te. Akotanga ngote grâce asi abosa na place a chango azata la bibliothèque te Chilombo eloko liboso ya kokai kosala la vie na ye era komi kovanda kuna ke osala cave de vin njoka nde cave à vin ezala keloko moko ya ba sélectionnaire oyo tu otindi mutu penza ke na nani na vente aux enchères ezate ko kotika na dibo lokoti ba vin lokoti ba ko cha cave à vin akosi kwa komi ko ebisa Moïse Katumbi bon aussi po ya bazike daka kune pa Moïse Katumbi azaka na cave à vin na ye et puis eza eloko moko basala kango progressivement et bota baka boete ya ke Chilombo abengi Moïse Katumbi, regarde, moi aussi j'ai ma cave à vin. Moïse atali alobi, en tout cas, habi, ba vin ngo eza ba nini, eza nini, eza ba vin ba Bordeaux, Chardonnay, eza ba vin nini, eza ba vin nini, azo yeba même pas. Eza ba sec ona bona ki leki na nga mona linga ke mingi na TikTok a sexa nga Naomi Mackenzie alobi boye azo yamba bato azo loba na somela bango 20 nini azaka la façon moko alobaka wala sikwaza la kati ya supermarché nini babi na ye ozo lamba nini ombise babi na ye blanc blanc nini sec Chilombo lokoti asali kaka kava 20 na miniti kaka papa tondisi alobi kava yango wana Katumbi atali alobi olobi osepeli nango te Katumbi alobi bon eza kaka kava c'est des histoires sélectionnées osala kava 20 c'est des histoires sélectionnées ezaka ba sélection ezala bato bakenda kosomba ba 20 batindi penza kuna na marché na nani nini ya 20 aux enchères 20 moko ezate ko lamuki ka bo sali ka 20 nyoso tu wana Kongo wana ezaka na ba problème mwana tika politique vanda kimia na moni bato balobi kuna Joseph Kabila ba bloquer Twitter na ye bino boyebi te kutu ba bloquer ka ya Donald Trump babengana ka ye na ba réseaux sociaux tout Donald Trump boyebi te ke Donald Trump babengana ka ye na Twitter babengana ka ye ba réseaux sociaux nyonso batie babaniri ye balobi azaka président ancien président donc na boli bato bazo sepela nani déclaration ya nani Twitter wana tiaki wana na X bakamati siko ba bloquer compte na ye da ba Congolais est-ce que wana isa penza utile soki ba bloquer bot compte ya Joseph Kabila za utile na minute oyo est-ce que ça utile eza utilité makambo utilité il faut dans la moindre escarmouche utilité eza représailles utilité eza représailles
nde utilité ya représailles bino bovandi ka bato bavandi na bureau balobi ok que la guerre s'arrêta ouais la guerre c'est ça que la guerre s'arrêta la guerre c'est ça donc makambo na bino bovandeli yango wana biso toyaka koyebisa bino makambo lolenge ezali makambo lolenge makambo ezokende nde boye biso toyebisaka bino biso toyaka kokosa bino awa te toyaka koyebisa bino ba sentiment non bino bozo na deni ke winanga kote